moto baza ko banga ina mboko ezaki Etienne Tshisekedi laissez moto bana bana mo tu biloko te oba bato basimi légitimité ya mboko kola l'ensemble Etienne Tshisekedi au peuple asimanaye o bato basimanaye yo ko négocier na bato ba 50 membres te bato ba même na 20 membres te ozo négocier papa Charles batiaka mosapeli kolo séante ko sala biloko na sentiment te ngana moto na sentiment te sentiment te papa Charles ba ko voter présidence ba yebie wa tout tika to les gars yes papa Charles yeba ne tika ko sala biloko na fantaisie mon ndeko na ngamba to tuko na bibo tuna yo la bible bisa yo Hébreux 12 7 lobini mwana na zoba ko beta fimbo na kata de nona ye bona zonga na nzela c'est la bible non pour le gouvernement Kabila ekosimba na ngote gouvernement la Kimbuto ekosimba te gouvernement ezali ko kende ba sinya Mobutu na tande la ya suka ezali ki yango papa Charles na conseiller acha député acha kuna temo celle suite ya mikolo yo baza sérieux baza sir na makambazo ba pesa le kutate za ba vérité kokona na te kokona te ezaka site moko image ya Congo point et pas il y a la patronne babi la patronne Yvonne Nyandabu yokala kombo donc ba kombo mususu wezaka soko yoki yango boyo santineti ba ofinga yo mais ye eso ça m'a plaisir ya kokota na site no découvrir ba merveille dans la carte fidélité na bino balandi à www.imageacongo. Vraiment, merci beaucoup à Nabi Leonso Bolinga Kolanda. Émission Nabiso, coin du curieux, et émission Nabiso la curiosité. Les lots toujours, on a beaucoup de micro, Yvonne Mianda Boula Patrona, Maman Mukambi Yamasolo, tout. Donc, nous avons déjà Moussa Nangandi, na essayé de bobila patron, on peut couper mes leki. Babi Touro, on peut mal sous-souter. Tout ça déjà vraiment au four au moulin tour ngamoko baby kande na zalaka na bukasi na bino moko nde bo soutenir na biso nde moi santé zongi moi santé boujaki tout ça na invité au bolinga mingi ma invité na pas ça sali site na ya invité na so lelo site na ye eza www.johngefa Osoko beti mbala modo bo comprendre déjà invité na yamba lelo John Ngefa ma émission lelo toza assisté na Pasteur Fiston toza na Paulita Benz toza na Rémi merci na yo Walter Kabangu Walter Kabangu vraiment soutien na yo ça la biso bien bienvenue Marco Massadi Anjongolu pourquoi pas na fondation Image à Congo yemoko grande encore ba bazana pour nous soutenir biso la patronne Kolembate Honoré Alvaro Kolembate sala kaka musala yo nazana invité nanga o la salibino lelo sous plaisir la patronne comment ki mangefa beneni na ki mananga tele tozana ye na pesa ye bonjour prophète John Ngefa malamu mama Yvonne nzamba pambola yo ngana choko maganzo kuti parce que soki moi événement zali batinda yo parce que bosolo ezali nazali nza congolais na mboka na Congo na Kinshasa nzambe bazo batela de lelo ye poto sa émission nzambe pambola yo mama Yvonne bato bazo banga il y a une émission ezo le kamikolo ya prophète John Ngefa entre la vie ou la mort on ne sait pas belaki babetaki lekaki na lobata eloko ekoleka nini au même les journalistes, les titres il faut que les titres normal. Et là, ça les mis yango. Au début, on a menacé chaque jour. Et ça, bien les journalistes, et ça la biso, tout la vérité, tout ça déjà la menace na yango. Mais là, quand les gars titre qui wana oui, na nga menacé chaque jour, na menacé la bisika yango mais pour la base la mabe ou bien gouvernement, je ne crois pas parce que là le gouvernement na pele ka basai na nzambe te na liaka te na liaka na ngelo côté na benda ka pele ko moko te parce que ni eloko gouvernement ko futa ngai nini mbongo na ngai $1500 ba soda Kabila oyo bazwela ba botola nga na propre sas Kabila zo sanga mbongo na ngai lelo mama nti la ka ngai mbongo wana te kana Kabila problème nga na Kabila ngo wana na problème na gouvernement Kabila te oyo ba soda na ye ba ko botola nga mbongo $1500 mwana nga ba kuta tangi mbulo te pona bango Kabila zo sanga mbongo na ngai so zo mbongo na ngai sini e ba soda na ye ba soda so te ba plainte na biso ezali te nga be ba betanga botola nga caméra bazonga passeport ba mbongo na nga mais plainte na ngeza kuna siko ya eza kotele plainte na ngai pa nzambe na plainte ya mutu te ba ko yoka yozwa plainte otia kuna yozwa
l'autre n'a rien à jouer. Yo joie. Bonne maman. Ah, je suis là, mais bah démarche en cours du mois. Maître Coco a ébi que mamoto sur les abos, on a déjà consulté maître Nangai, il a un petit maître de la Makambo. Mais je suis pas en Zambie, c'est que c'est là quand Zamba fouta. Yo kana biso là comme Zamba fouta. Zamba ça kati ya batuti. Zamba fouta langa. Alors tu ne pas soda na bango ba botala mbongo bato ba sala biloko po Zamba fouta. Hein? Hein? Mosala Nzambe to di John Bom mosala Nzambe. Oyebi hein mosala botika iloko ndenge na mama. Ngala mosala na Nzambe. Mama ba na ngo ye. Obotoli ye. Odrague ye. Okay na yo pesa ba 100 millions atiki ngai na kotika po mosala na Nzambe. Hein? To suka ngala na ba tribunal. Pesa il faut pas bibo tunde robeta ma parce que tunanga Bible titi mama Yvonne tikana lo banane. Tiko oh mais c'est biso mama Yvonne. To suka na bibo tuna yo. La Bible bisa yo. Hébreu 12 7 lobini. Mwana na zoba robeta fimbo na kata de nona ye. Bona zonga na nzela. C'est la Bible non? Hein? Moto na gene c'est pour na batu mabe. Ba kota wana punition na bango. Hein? Otomona. Punition ça même to pesa bango yo lisu. Ngai na kopesa punition kabila zo sambongo nanga. Basuza ba boto na mbona la mikolo nyoso. Hein? Hein? Mbongo pe mingi te. Mbongo bozo pesa opposant ba milliards. Hein? Ba millions banani tout pesa opposant na ba corruption na bango. Mais oya ngai ba boto linga soki paye comme na mboko yo hein? Ou bien congolais afuta l'état mbongo ba bimisa centime moko afuta $1500 na 150 000 te kimeko sala kati nango. A part yango nazali nanga moi mikakatazanga kate mais nous vivons malgré ba menace ezanga na mboko te moto avertir na menace mais nous sommes là pendant kufa nazala nini non je suis là Pourquoi ça liwa pour la ligne qui entre la vie ou la mort? Nga na kosi mama Yvonne hein ngai bino ba journaliste c'est nga na kosi liwa oyebi yo kana biso ko moko tango tozo vivre atana pasi mo elengi mama Yvonne to talanga mo pepe bimia izo le kakati nango mabele molunge hein so ba choku na kati esili kati nango hein tango na mona ka balinga bake yo kana biso te ko kusa liwa te mais moi c'est alingi ndenge ni ko bana papa na lingi yo oza kitoko ko bombo sukali soki o la na moni otina la kati ala la kanai mais jour au coup façon lela ba ken na cercle libulu mo atimoli na lingi siko ba komi maman mo bale ngo po lingi to moni ke moyen te otika mo kili yo kota na kati ko be te papa moto na jour na wa zo banga mo lungi na kati ngana ko saliwa te je suis là à bout portant. Et avec la grâce de Dieu, je suis là. Je n'ai pas de problème avec le gouvernement. Dans la problème d'opposition, dans la vérité, mais dans la vérité de la part du Seigneur. Mais il m'a joué à mon contre vu la mort. Non, moi, je suis un homme de Dieu, je vais dire la vérité, rien que la vérité. Peut-être va finir par une femme mon corabi. Ils ont comme moi maintenant c'est un de toi comme tu es mon kabata mi à mon abimi. Une famille non prophète. Bon la mona la militaire maman. Na bomba makaka parce que na banga ba betanga mabanga ko betaka Yesu. Hein? Parce que mon temps ba vérité na batu balinga kaite. Jésus balingi ete ba kolinganga? Non. Hein? Non. Mais vérité wana bana poto bazo soutenir yo, mboka mobia bazo soutenir que vérité oyo ele kaka na Congo parce que bango baza tellement mieux important que ndenge biso tozo milela lelo. Qu'est-ce qui manque na ngefa lelo o banda koloba mambwana pour na ba congolais o baza na Kinshasa? Bazo soutenir ngai bazo soutenir nani comment les chaînes hein chaîne tout monde qui m'a maman Yvonne oh il y a des sœurs mbongo na bien mutu moko ki mawa ya Nzambe o asala mokili na ye mokili Abraham na David na Jacob aye na mabwana ya papa na pesi yo kati nango yo tout atolo nango ba soutenir kaka soki lelo wera son lelo jibe piano lelo bien fali pupa lelo bien fere ou bien moi na bimé pa wera lelo mbe omon na o tala mokila Nzambe mokila bato mais au moins ne ba soutien zo ya ba soutenir la bango de côté on va te promettre maman Yvonne au kota nyongo pe au côté prison bata poto balanda bango te na ko sala boye to ko kende boye ba tio na moto mais ba soutenir la bango de côté kaka moko na mabwana Nzambe soka fungoli chaîne grâce à Nzambe na mutu moko aimé waza na Londres na papa mulaye na ba soutenir kat nango mais o ba sa projet lelo nozanga ba caméra hein nazozanga ba caméra lelo non na pesa ta caméra on promet lelo nazozanga ba laptop ya makasi pour chaîne ke ne liboso hein kaka ndengi wana mais to tika Nzambe asala musala na ye soka landi bata poto o sala musala te bango ba féliciter kaka
mais lutte biso tozo na Congo tozobunda bango bazate baza libanda ya mboka souci na bango ezake lutte o tozobunda oyo ngefa fait des émissions mais émission ne bemno na ka mingi libanda parce que na Congo tisco yo banda fibre optique ngo ezoya les ana na nzela na tokompina la consommation internet lokwa libanda te banduka libanda batala ko chaque jour o babi lutte ngefa eza aleka na télévision na Kinshasa ndenge baninga baleka na kiosque ndenge baninga baleka na ba biloko ebele wana bazoluka ngefa bazomona ete en soi ngefa mona lika batali banda na ndenge matolo to ndenge ni ngaza beta matolo na mutu te mais soki ba invité na koya lutte na ba canal kini ba CCTV ba yebi yango na bandi yango lelo te o ba ba kana yango comité ba yebi yango mais soki lelo elezera benga na koya molera benga na koya oyo nani oyo émission osala kango na digital to na koya mais soki balingi pe tozo loko na biso basa na chaîne na bango toyaka biso na mama Yvonne to le vérité kat nango parce que vérité na zoloba ezali ba réalité zoleka na mboka vérité na zoloba soki be chaîne nango ezali ba okanga ngo ba okanga yango parce que pouvoir ko ndima ngo te ba ko kanga yango na zo biso vérité so na bino par exemple na bino to Kimbuta na mona na RFI la ville la plus sale du monde c'est Congo Kinshasa la ville elle qui choléra mo Kimuma Congo mikoto ba tosaka ba diarrhée pourquoi ba solo to pe makati na mais abimisi ba camion o ba somi ba camion ba louer ngo ba louer ko louer autant de vite na 3 camions pam ba louer ngo na ba société quelqu'un na kata mboko mais tango yo ba chaîne nationale ba zotala yango est-ce que okobima te alors ça dit mabe elle na ba poubelle ngo sili et ça continue ozomona toboite soki babenga ndenga bien na biso moko songolo pona lobela na kolobela pona ye moto na kolobela ba imboka ba comprendre yango eloko ezoleka na Congo pe tout juste na Kinshasa eza eloko moko za ina type bato ba kondima yango te et ça les makate pe za nakate en tout cas sinzili ya mboka tozana yo ba corps isignamé déjà ezaki makambo etikalaki déjà pour tata na politique parce que ba yebi déjà na coin du curieux soko to pas prophète mingi to betra masolo nde boye hein bakor ezaki ya kosilisa esili UDP ça s'est présenté par rapport à venir on ngefa telsaki biso ya Congo il y a 2017 entre 2018 na 2022 élection ekozala mais du moins climat moko ya moi kimia apparemment ekoti hein le climat kimia pindeza te so mo tako sibino élection dans 2017 lokuta et au 2018 à 2020 accord ba signaki est-ce que accord yango rassemblement oyo penza oyo senko endimaki et signé yango toyoka ki déclaration ba évêque bango ne bakolo oyo ba sai senko baza ko reconnaître côté ya Brioti Balate et puis côté ya Olengankoye. Est-ce que Olengankoye il est l'opposant? Il est vrai opposant? Alors, qui membre ya rassemblement depuis que tu avant Bakabona. Pas Bakabona membre ngo, mais Kounine va jouer wana au lieu pouvoir à négocier na bateau ba semi légitimité ya mboko kola l'ensemble de Tshisekedi. Au peuple a simanaye, au bateau ba simanaye. Yo on négocier na bateau ba 50 membres té. Bateau ba même na 20 membres té. Ozo négocier na bango. O créer le moko. Oyebi moto o créer djihadiste, o créer terroriste les américains. Bango ba formaki Benaden a zongi na mboka na ye a créé bilo tout na kati nango lelo. Pourquoi pas le gouvernement à cause de la et puis na ko biso mama Yvonne to ko zonga sur le dialogue mususu ba accord wana ba ba personne sous chance ça ba onte ke bozonga na dialogue au moment où accord est déjà signé accord nabi na personnel exemple est-ce que MNC a signé yango avec réserve na ko signé après il y a ça qui aurait déclaration MNC ça montre que so moni nzungu mwana na soso atoni nzungu ba mama na si wana MNC ça qui wana signé yango ba signaté ba vrai accord ba signé ba to combien ba batikali combien libanda est-ce que au président ba ki exclusivité za la té ezali exclusivité ngote ezali exclusivité ngote na ngote ezali alors côté ba Félix non mosusu koto est-ce ba signé accord ngo accord on ezali accord kozamala muté pourquoi gouvernement zo bimate si kao ba signé accord na le gouvernement zo bimate pour nani il y a quelque chose qui ne va pas mboka ngo ke nakaka na ba blocage lelo to comme en mars na avril lelo to so ke neska mai et très na combien 2017 ko ta combien 6 mois yo ndimi ba rolema si na noté mbongo zo mi na noté ni ne zo mi te ba kora ngoyo ezo bimate gouvernement ezo bimate
sikoyo élection ya 2017 nini bazokosa nani bana mike to bato bakolo nzambe basalama ina makila mama Yvonne mboko eza ya quelque bato te mboko eza ya pouvoir te mboko eza mpona baopposition quelques bato babloqué Congo en otage pouvoir majorité na opposition corrompue Tshisekedi akufi na position akena opposition na ye moto bazali kobanga ye na mboko ezalaki Etienne Tshisekedi lesele moto bana bana moto biloko te obani bato banga mboko ezalaki Etienne Tshisekedi apart Tshisekedi moto bangi moto azate o batikali tu balembele babenga bango ntaba bosusu be ndenge tozokende kati na yango kongola fungola miso peuple aza éveillé tokenda souffrance te ni mama Yvonne souffrance yango na yo na ngai na bana na biso yoka mama Yvonne bana na bango bakende ke samedi intercontinental memening na basite ya minene bana na biso kaka awa na bakwa mai ezala na matiti oyo bazosaka na bango bana oyo ya bio ya bango basakanaka na nani bana mine soka bati tiens bonjour ça va bien oyo mwana popi obeti bamana beta dominikane oyo ya biso azwi matiti abikoli kiki matiti abeti boye abanokanga esuki singa eske ezalaka toloba te ozolanda ngai bien nazoyebisa yo bana na bango batumaka bavoitire électrique wana amati ton pipi pe etamboli tuna batinanga naloba mailisi tikanga naloba mama yonga amolaka moto amofansi ndako ndimaka mpenanga amolaka moto amofansi tika naloba mama balobaka ezalaka moto ya opposition aza na opposition te baloba na oza na pouvoir finalement oza na position te toloba ofinga société civile ofinga baopposant ofinga bana finalement makambo eza réel soki na bana na bango bakamio na bango ya biso tuna bango nini adune na sardine abeti sete na bapini bazomema yango boye linzanda sardine oyebi na poto président akokota asombi chamouche asombi eloko nyonso oya biso kosombaka tango bango balia bafrite baliaka balamburger tala monoko na ngai lamburger batuna bana biso nini évident na kwango ya makasi oyo papa hémorroïde ozomona mboka ndenge wana est-ce que côté ya kolia ezalaka toloba te mama Yvonne Congo c'est notre patrimoine tala moto akolinga congolais aza te mama Yvonne oke na brazzaville bazorefule biso ozoka na ngola bazorefule biso na poto bazorefule biso na mboka nane na korefule yo me mboko etondi bakita ekoki bana ya mboka na motema mabe yango ya bango babénéficie na quelque chose bana na biso okota zemi tunanga ya mbongo combien 1000 francs ezali okola 50 centimes 60 centimes bana na biso okota hotel te bavenite ekoma nango kaka bagarage na bagarage bazosilana kaka wana bazosilana na bango kaka wana hotel akokota kata oyo bango na baintercontinental ozomona yango normal tozoboma na génération ya bana naza na jeunesse nanga azali licencié comment on est nani Jeffer soki français ozoloba voilà mais ozomona Jeffer yango bana ntongo maso alei te Jeffer yango bana ntongo puisque papa français yango naza na yawa siko mboka lokola licencié oyo akovanda na nini te na motuka te il ne peut pas être ministre boyo bazotia bango baministre wana baministre yango babi français te napika masasi babenga nini kuyapa kufunga kaka boy kifunga kuyapa tout mais surtout okende na kuyapa na banini wa mama Yvonne tout sont déclaré tous la biso niveau moko to vivre to vivre le sambo na biso simba mama zenon okomona basi kitoko et moi signyoso azana makango na ye na mutu na ye akobala ndenge 40 ans na ndako bapara 40 ans na ndako bapara mwasi na mobali 45 ans aluka otuna mwasi boye oka papa wana okosombela ngai ticket ya avion olongwa asombela ngai moto po ya zata moto te facture combien $3000 ya $3000 wa sike basi bazotula bazobala te sike mboka ezokende mabe mama Yvonne tozoloba boye mpona gouvernement ya Kabila ekosimba na yango te gouvernement ya Kimbuta oyo ekosimba te ya gouvernement ezali kokende basinya Mobutu na tande ya suka ezalaki yango boyo bakoya nsima o Kabila sali na gouvernement bango babakisa mosusu batala social batala bopito batala les présidents ça président na mutu te le chef n'est pas mauvais
Le chef lui-même n'est pas mauvais. Son entourage, c'est mauvais. Entourage, il y a chef. Ndé ezokanga chef en otage. Entourage wana boto bozanga na ba église na bino nyonso. Okutaka ba papa colonel mibale baza kuna ba ministre soit bino mpe bozo guider bango mabeto lo ba bon. Biso to guider bango te bango kate ba na intérêt na bango. Monde des intérêt. Yoko ibisa ini. Monde intérêt o ba nini. Na pesa exemple moto ka jine kanyama o sambe l'église songo pas sambe pas baruti. Baruti na bokundi ko kanyama. Na pesa exemple général kanyama aza mondimi ya pasteur baruti. Est-ce que baruti ko ba kanyama ni? Akolo banaini hein lokola colonel oyo nana adjoint na ye assemble l'église mo réveil kuni bakolo banene ni comment nani colonel nani Elvis bakolo banene kat na ba généraux ba tondi plein ba généraux mais ba passer ba beaucoup parce que ce que église de Sili papa général kuna ndako za moi 3000 $1000 ngo $500 nzambi ya pambola mais ko ebise mabe oyo ba sim makila ba tout et c'est ça qui va passer bazo bomba ba passer ba sambelaka ba conduire tout ba sambelaka hein ba conduire wana nyonso ba sambelaka. Hein? Mais bato bazo guider bango. Est-ce que ba conduire ko bango? Tala ndenge mboko ezokufa mama Yvonne na misala ya biso na ba pasteur na bango yango nzambe alobi biso tout ça répatant sincère pour na eto mona loboko na nzambe na kata Congo. Musani ya malonga opposition asala na mboka. Opposition asala te loko te ka otina bato bakufa. Guerre yango ba banda bazo keloko moko te. Ozomona et puis ceux qui ba sangani ba George bato na suka pouvoir ya panzi bango. Après c'est bango mbongo après c'est net sikoyo to soki na ba élection hein ba to so lukani mbongo pour ba contre élection yango ba contre na pouvoir mais na to na opposition bo bete calme mabe hein opposition lokola bino bosolo bandenge wana Kabila na pouvoir na salier moko te bande Kabila ça tu na opposant opposant pe malheur mboko ba na kati oh tu asa na gouvernement Kabila motoko le gwa ke mais est-ce que akolo ba na Kabila ni hein motoka Germain Kabinga akolo na Kabila ni ba grand pour ça bango wana moto lokola oyo nani oyo MNC oyo Tony mususu wa Thomas Lwaka akolo ba na Kabila ni to yi ba grand opposant bazala kia walelo ba lelo ba na Kabila te parce que ba sali ensemble na bango ba parti ma malheur ba congolais et ba congolais longo bango na motema c'est ça le problème faut na pose la vrai opposant na tango oyo okoki susu ko salati okoko ça parce que obeb sa carrière politique na yo bon tout basali wana peuple amoni bango donc il devait ça na raison ça ba refi à tout moment na boye to royate na bino royate donc parce que il devait ça ko salati parce que Bruno Tibala yo akena na katia Badiban yo akena katotage n'a rien fait image ya mabe tika na peuple congolais et puis to kay susu Raymond Tibala ke gouverneur du matin akosala ko nini hein parce que peuple a souffrance sur les akati nango eza bango te ba aussi peuple souffrance congolais souffrance congolais il faut que la France il faut que une élection ba suya sikebima chef l'état musu abima sika ya idéologie na makamona ye oh ya passe ba congolais on ya ko meka ko changer mungeka na ba oyo mama Yvonne moyen ça te to soke na mbeba pe na kufa soki to fungoli misote Mimnene na Paris azolanda biso Alvaro. Nous sommes azolanda biso Baba Mputu azolanda biso en direct des États-Unis. Pourquoi pas na Alvaro Malolo Alvaro honoré Alvaro azolanda biso lobi ils vont yamba déjà prophète mbala moko hein tant on manaka na contrat ya yemoko photographe à Bogar na Londres. Photographe à Bogar na Londres. Flori photo mobile à Marie-Jeanne Mombo babi tant de la contrat na yo wana prophète a prophétisé lobi président Vital Kamerhe ndinga zo la okene na dialogue wana akobimane pe ministre té akobimane pe premier ministre té ata mika kata ni nini az prophète aloba mambebele belé na ba émission botala bomona pe esalema nde bat bazo mituna babi zongela na prophète lelo Yvonne Bostolo déjà moi mingi ata sko précis na ramena azoloba gouvernement titiko ezobimaka kate avenir nini bazo bombela biso na gouvernement avenir bazo bombela biso na gouvernement 100 ans parce que premier ministre va fabriquer hier au salate beaucoup la même badi banga alliance badi bodobodo alliance bodobodo pour la nini fufu était ba sala gani badi o make e o makasi sokoli yango constipation o ya bodobodo diarrhée bango basa ile côté o yo ya koti e ozo plus pire là dans la matata poyo bobo sanate matata poyo tozo le la ye tozo le matata poyo ozomona oya koti rien mais oyo nda kozu passe koleka pourquoi omoni Bruno bato basali majorité bakotia ministre et affaires étrangères ya majorité défense nationale ya majorité économie ya majorité
affaires étrangères, il y a majorité. Il y a plan, il y a majorité. Il y a budget, il y a majorité. Il y a finance, il y a majorité. Il y a aussi et puis, le ministre, un peu, jamais Bruno Tchibane. Alors, il y a une étiquette. Et puis, bon, il y a un pouvoir. Il y a nani. Non, mais il y a côté kala. Il y a un pays en otage. Pour nga Kabila peut faire comme la Belgique. Le gouvernement zate, le secrétaire général, abimisi bango va intérim, ba meni bato. Hein? Belgique c'est comme 2 ans sa gouvernement. Belgique est en moula guide. Yo est-ce que tu tamu mboko ka soki ka ministre bazali? Ba secrétaire général ana ba ko même mboka. Ba secrétaire général ba ko même mboka sa gouvernement. Hein? To keka na bango parce que na bato bazo ko intérêt na bango, ba na ba base na bango, ba parti politique na bango, ba récupérer l'art pour ba ko sa bato. Ozomona, yango moni Tchibala, moya so traitement exacté. Même mon baké, ce que ça les rien, à côté de gouvernement, à cause de Mamoutou. Et puis à cause de Sali, à cause de Mamoutou, parce que alors, malheureusement, comme le gouvernement, hein? Parce que bazan otage, bakani bango, bazan intérêt na bango. Mais intérêt na bango, ou intérêt à peuple. Les autres, na bango. Kanzambe, Congo Kanzambe, maman Yvonne, oui, makamba Congo Nzambe. Ce qui Nzambe terre, obi Nzambe ça la Congo belé. Oui, ba rebelle, ba qui a autant Kabila Bengalaki James Kambare, Kabila le père. Tant que Bengana qui bango Rwanda ba koma na Kinshasa. Mais ba Congolais ba kangai ba Rwanda ko tumba bango na Minduki, bango ki na Minduki te. Force ni le kaki wana, c'est Dieu. Pour na Congo et longwa na niveau tozana yango. Mama Yvonne, soki Nzambe te eloko te. Soki Nzambe te, mabonde na yo nanga. No bazali bana mboka, ba kende katina. Yango na bana ba diaspora. Chaque jeudi na Congo démocratique. Moto za Congolais azali bana mboka, azana na mabonde li. Makananga yo zo mona hotela Chikapa. Même quand kananga na Chikapa yo ebine longo vete. To bondeli parce que ba mort ba kufa kana Chikapa te. Chaque jour ba mort ba zo kufa. Congolais ba kufa ka mikolo nyos. Yo le ka ba bongola massage ba kufa na mama et moi. Hein? O ba zo kufa na banzala. Ba zo kufa na accident mikolo to. O ba zo le bongo mikolo nyos wa. Kaka Chikapa. O ba zo kufa na Equateur. Kaka Chikapa. O ba zo kufa ba zo bela te bimi mutu elongo eli. O ba zo kimba na Kivu. Mikolo nyonso na Beni na Butembo eza Congo te kaka Chikapa oh mikolo tu eza kaka Chikapa Congo eza na kimia te Congo ba coin nyonso eza déjà agité Congo coin nyonso ezali agité Congo place nyonso ba trouble ezali parce que fait passe l'équipe gouvernement doit satisfaire ba besoin peuple te ça n'est pas Kabila rôle ba ministre ni rôle ba gouvernement ni batiaka bango basala elongo ye moko président alobi naza na 10 personnes na Congo te so nazalaki na bango valable mais totongoli Congo lokola baza te batika na bango ko aza te ye moko akosala mosapi moko longo asili te soko ye na ngiringiri awa okomi ngamba bourgmestre okiti mwa moke awa nzela eza te baérosion partout ako bakosi makambo politique babosani meme banzela babosani meme banzela ya pamba babosani makambo nyonso mais Congo ezokende lobi Kinshasa tokobenga yango nini tokobenga Kinshasa lobi ngai naza pour président mosusu akoya achane meme capitale po capitale la plus sale du monde ezali Congo batiaka ta na mbandaka batonga tiaka ta na mbandaka pardon kiako ndenge bakanga batiaka na mbandaka esala bino nini mbandaka esala bino nini bino bolingaka mbandaka te Équateur esala bino nini batiaka ta na mbandaka mbandaka esala bino eloko te bakotia ta na mbandaka capitale ekoma kuna mpo oyo capitale yango benga bapaya bakovandela wapi mama Yvonne soni bakozalela wapi ebela kotonga tongo Kinshasa meme komi batonga kote nyonso ekoma ba flat kasi mbongo flat bambongo bazozwa na pouvoir ti o bazolia bazozwa na pouvoir poto na mbongo te poto ya na mbongo te mama Yvonne bato bazala na poto babrosaka dire bato na poto bazi olinga kutu Congo bongo mpo bazonga koinvestir yawo bazonga kufana na mboka na bango alo pe nazokoma kuna so l'équipe président na France akobengela baimmigrants bakokende wapi so se préparer ata bakende wapi c'est mokili ko baluka ezaka mindele bayembaka kati na bino te tozolinga Congo ekoma prospère Congo ebonga tozonga na bilanga on peut aussi cultiver tokosala misala gouvernement kosunga biso akosalisa biso po ete mboka ya malamu mboka oyo ya Simoki Mbangu mboka ya Lumbumba mboka Mozart Laurent Kabila pourquoi pas Mobutu Mobutu ana mina bino pourquoi pas Mobutu mboka oyo ya Kasavubu po ete mboka oyo bana Congo ba vivre doko elingi papa Flori photo
aza na Londres kuna ana posa ozonga na mboka na ye a investir akola mboka mabulu ponga na luka na boato na ngana kai na zo luka na so mbula zo beta na kai ponga bandaka kuna na mai kuna so kozunga na kasi Brazzaville grand oralobi futuna nanu prophète John Ngefa nazaki na papa Charles alobi soki na ba candidat o baza na présidence sora Monica na présidentielle candidat moko malonga azate ye moko aza candidat abila patona yo zo ramamo bien te toneni peut-être Ngefa pe aza na agenda caché moko boye moninga ke ngai soki kana moni clair te nga moko nazawa c'est mon grand dormi yokela okala bisela ko moko ba mongo baloba boye lisano ya jiko lotikelo nkemo hein banyame belé bana likolo spécialiste ya makako hein aleki ba sepangena be kireya papa Charles ba tiaka mosapi likolo seyante hein ko sala biloko na sentiment ngana moto sentiment hein sentiment papa Charles ba ko voter présidence ba ibie wa ah tout ah tika to leka yes papa Charles ba ne tika ko sala biloko na fantasy mon ndeko nanga moninga nanga ndeka mabete papa Ngefa uza musala nzambe ipaza musala nzambe eza choix na ye yo ya ko ma président oui ya ba image ça alors ba kiango il faut nga moto ko voter na mwasi na bana na ye na banoko na ye otamisa tona motamisa tona mais azana ba idée ko développer mboka azana ba idée malamu papa wana Charles na yebi mais continuer au Congo hein ya ko diriger ko sumbongo ba ba ke ba vidéo mbongo tout po ba ke parce que Laurent Denis Kabila kota ke mobuta simbongo na ba ministre ba pembe na Kabila oyo pe bazo vidéo ke sinyoso bazo ken akozula mbongo yango apa ko diriger Congo akobima mabe pam Congo peut se redresser maman Yvonne nazo bisantaka mosala nzambe il faut 10 ans président Kobima 5 ans il faut qu'on sentir 5 ans il faut qu'on sentir après 5 ans mosu 10 ans ndo moni Congo zo na place tango oyo ba sa sisi Congo na mai na makila hein bo ba meli Congo na mai na makila na misisa hein menza na kosala kaka hein papa Charles na conseiller atia député atia kuna temo ponanga na zo présenter na bombe agenda cachete pona bisalo sona comme député dans la sala motion nga pona ko pesa na parlement na ebisio na komo ya nzambe penza président parlement ko kita asiminga na veste ningisinga pe na ningisi alors ale basoto ba bominga na kufi alors parce que vérité na koloba et ko ya député nga député ah yo zo kamoni mami Yvonne ya za député honorable député nga pesa député dans la vie député nga kene ba pas question peuple boy boy bozo liambongo soki ya kiti po ba kitaka ba ngefa yo lekisi asiminga na lambanga pe na simbi aningisi pe basoto ba bominga pona Congo wana musala nzambe pesa prophétique ya Congo yebisa biso après président Kabila nana kozala président zo kokolo zela na ebisa yo aussi ma président Kabila na ebisa yo na président Kabila tanabi président parler pour nga député on ebisa yo mais profession to luka après yene na kozala président Yesu akuti bazoteka biloko liboso ya temple asalaki ni apanzaka kati batabakeye ozomona alors cause moko zobuna ngo songolo oyo songolo eza juste bato bakolinga yo te lokola bato bakolinga yo te bato bakotelemela yo président pe parlement na ba président pe sénat bakolinga kati ngo te ozaka trouble na trouble olobi après président pour le moment mama Yvonne nzambe alakisi biso moto akamela Congo azate pour le moment la zo bisa yo oya ko mama Congo azate tango tokoma pembeni na mabondeli nzambe ko la moto songolo pe toko bisa bino tala moto ko le kaye wana pour le moment nzambe alakisi na note to banga nzambe to banga moto te nzambe alakisaka so élection ekomi bokomi komona moi tendance comme aux opposition ke oya ko gagner oya ko échouer nde nzambe mbama lobi bon mais banga bozembe reste mama mais lobi vrai moto ko le na président pour que mamboko ifanza la président awa bana mboka parce que ana mayele mosusu mais bo ba oyo deje ba kuma moto noir te hein président ko taliban na mboka fa au taliban mwana Congo oya ibi pasi ya congolais on nzambe azo préparer ye hein pona aya awa mais o bazawa te maman o bazawa te awa te ako maliban na mboka na biso mama Yvonne ko ndimanga ako bima na libanda ya mboka ko idéologie sika mais bon te basa zika na kake
Tokomi na suka vraiment bienvenue Masadi Lufiki Marco na États-Unis pas Zolanda biso tokomi na suka prophète John Ngefa na lobisi prophète mingi na suka hein prophète batwazo zila kaka prophétie oyambaka prophète mais aussi li saraka bongo robambola mutuni no erota biso na robambola bango mutota la biso baza na kimia. À bientôt Congo sera libéré. À bientôt Congo sera libéré. Les signes sont là. Nzamba kwa sakabato muke. C'est Dieu n'a quoi c'est Goliath. Nzamba n'a quoi c'est Pharaon. Yene ka nzamba n'a quoi c'est Hérode. Donc azoli anase à bientôt. To kanga motema, to zana bolingo, to panzambo kate. Hein? To panzambo kate, to zana bomoko et loboko na nzambe et kusunga et kupambula. Bo ba libanda, bo soutenir biso. Na bonde na bino bo soutenir Congo parce que bandengo na bino bazali na côté ceux qui bino bo pesi bango te ba particulier ba doit charger ya mboka et ce qui est faux ce qui est mauvais et ça le gouvernement doit charger ya bato na tango wana de ceux qui gouvernement charge ya bato na gouvernement responsable nde omoni Congo kozana mais Congo tout désespoir te et ko bongaka mukolo mususu kala mingi te to kolia lipoto rataki yango na maboko na biso. Vraiment, merci beaucoup na Batnyoso Balandi Biso. Merci na Bino Nyonso o sepila na la patronne na micro ezaki prophète John Ngefa o bolinga boyoka et vraiment honoré Alvaro oyoki prophète John Ngefa nenge abambolinga baka bambola binyoso ka yangwana. Po professeur boluka na zo pa nenga pe na comprendre nga ngoti. Po yemo mtape sa prophétie abika wana. O wana te o wana batuna na téléphone Une élection te ou tuna prophétie mi doka dugu pour Bako ba duku pona ni mama na bino moko pinda vraiment hein donc combien temps d'élection ko zo ba ko ko ba na te ezo ba ta ko ba na te c'est Kabila boko longola ka été azana minduki ala ba soda makamotu boko ka so nzambe te boko ka été hein ozo mona tisikala ba ni super marche da kufika ba marche oyo pa ya ba ni super marche na ba marche ko ne pendengo wana c'est vrai so ki nzambe te le côté moto alongola ki mobutu c'est Dieu moto ko sabino te hein on a besoin verset biblique ba ni nzambe alongola mobutu ndenge nini Ésaïe 45, verset 7. Je donne la lumière, je donne la ténèbre. Je donne la prospérité, je donne la diversité. C'est moi l'interdit. Faites yikik. Mbanaka ningani, Kivu ningani, Benya ningani, Rwanda ningani, Burundi ningani. Allez, qui c'est ningani? Pourquoi ça la ningani? Diversité en wana. Hein? Donc tout tchelike na nzambe. À part nzambe, et l'autre côté. Et là côté na maloba kaka boye et là côté mama Yvonne to ti Congo tika na boko ya nzambe asala musala na. Merci beaucoup to comme la personne na suka na pesi merci na assistance à batunyo so bazaki na pasteur Fiston. Merci beaucoup na assistance na yo, merci na Rémi. Merci mutunde ko bebanga. Basa licence obela na e, quand même la image à Congo, aza vraiment malade. Grand royaume tolinga image à Congo hein. Ba ba soutenir la image à Congo vraiment na mutema papa Flori photo, mobali ya Marisal Mombong, ya Marisal mona mo sa kingo polele. Ba fantaisie 3 kg si na. 3 kilos fantaisie Sili. Merci na bienvenue Marco Masadi na États-Unis. Merci na Baba Poutou. Merci na 5 étoiles Jean-Paul. Oh, merci na yo confrère nanga à Londres. En tout cas 5 étoiles confrère nanga. Merci na yo parce que Hollande la toza toujours na musala. Ndenge bo sepe na Paolita Benzo a bandi déjà na image à Congo. Hein? Paulita Batba, son isanga pa mama série. Naza po so la télé la patron na sa zongene musala. Lenga na zalaka na kwa nga, ye pasa na kwa na ye. Merci na batno so balandi biso. Bo sepela na coin du courrier, numéro na biso ezawana. Bo benga biso, bo pesa biso ba questionnaire, bo tina so ba sujet, ni to so na ngona papa mama Élysée, mama Élisa lobi pasa ngefa, batba yo kakaye mingi pona ni nazo pesa bango mate ya libala te. En tout cas, maman Élysée, maman Élysée a vu la patronne, yebisana le prophète, bo ça la émission ya libala. Après c'est un peu des ana thème, bo so un thème wana nabi, maman Élysée là on est dans la préparation, to préparer on a prophète royoka parce que le biba yoka ka mingi et ça malam sauté aba on a mamna banga libala. Tout le monde ni bala sima na image à Congo, au revoir. Bana poto, bana partout dans le monde. Ne vous trompez pas d'adresse. Celle site ya mikolo yo baza sérieux, baza sir na makambazo ba pesa le kuta te ba vérité.
kobongana te kobongana te ezaka site moko image ya Congo coin epai ya la patronne babi la patronne Yvonne Nyandabu yokaka bakombo donc bakombo mosusu ezalaka soki oyoki yango boye osanti neti baofinga yo mais ye ezosala na plaisir ya kokota na site na odécouvrir bamerveille na kati